awa fungola ebinga pla totia fungola toyebi te tokomi nde kobuka tozobuka kobuka po place totia fungola toyebi kutu te. Hotel nyonso ezali centre ya besprit. Okomona muta koti na hotel tango akoti na hotel wana super menaye esopani na kati ya dra wana soki kolo esika wana zo kiltiste te mais ba esprit o bayaka kokota na kati hotel wana yeba bazwaka yango bakei ko multiplier yango bana na kati ya monde à ténèbres. Alors na kati hotel wana lokola nga nazalaki bapesaki nga 12 000 démons esprit protecteur na doublir na nga basalela kinga donc esika nyonso na banda ekozala biloko wana pe fezala ozomona. Alors na kati hotel na nga wana ebebisi ba vie ya bato ebele ba oyo bazali na boumbu longola bango na boumbu ba o baza na ba prison bimisa bango na kati ya ba prison yaona ba moto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka na kati hotel nanga batiaki kalebasi mo na kati kombo nango ezaki kengunjeri wana bato nyonso o bazokota na kati hotel wana tango bazosangana mwasi na mobali ezobenda bango ba chance nyonso monde atiko remarqué moto nyonso akokoma na sujet ya aluka iPhone ezali Satan à personne. Signe liboso nazo peso na iPhone balu sango na sima. Okomona yango batia caché moko eza marque ya pomme. Soko na ndip caché wana ya pomme ezali caché ya sirène. Sirène wana molimo na ye yango nde mutu et Lucifer a utilisé ki yango pona ko détruire Ève. iPhone wana komona ezali na ba option ebele ozokanga ba photo abilili na yo ezokende balamo na kati ya monde à ténèbres. Donc ba te caché ya ba sirène na simanango mona pomme wana eza molimo séduction moto nyonso azosa la téléphone wana eloko liboso vi na ye fo ezala séduire soko moni likambo moko na vi na yo ozosala ya mabe mais yo ozomona ngo eza normal yebaki na milimo moko oyo mvuta yo. Donc même esprit wana nde utilizaka nga pendant tamulayi epesinga ba 12 000 démons ekomisinga pembeni ya Lucifer enfant chéri batenga représentant ya monde à satellitaire na ya renseignement za moto azozwa information na mokili o memango na monde à ténèbres azozwa mibeko azo memango na mokili pona ko détruire monde nde mission bapesa kinga osambela kana yo chaque jour moza na air moko oyo peno zalaka concentré pona ko solola na nzambe. Alors soko meseni na air wana ko sambela kaka nzambe chaque air wana zo concentré yeba ke ozu déjà rendez-vous na nzambe to imiter numéro na yo pour tout téléphone tout sim yeba ke non e uti na kati ya monde à ténèbres la yango bana na nzambe yoka oza kosambela omoni apeli moko ekoti okati losambo to welisi rapide po yamba apeli wana keba moto abengi wana zando kaza envoyer tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango nge banda na mois de septembre basoso na classe ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent bandingaka te ke ba parents ba kufa mais nzambe a décidé ke ba parents ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda
na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Mbote Baneko Balandi à Chubiso Télévision, bienvenue sur votre chaîne de Tulbaka, la chaîne qui vous ressemble. Maton ni mingi na ba oyo nyonso ba pesa biso attention. Un grand merci na ba oyo ba s'abonner déjà pour été ba rataka ba émission na biso té ba oyo ba s'abonner na noté ou tala biso s'abonner activer cloche ya notification au cas où tu émission en ligne et comme la yo. Lelo yo ne ba lo TV za radio té to quitter sur le terrain parce que tu auras eu témoignage moi mingi ya évangéliste Vasco betaki ma solo bomona ki lolenge kani ya lumusu alobaki pe alobaki ke hôtel wana jusqu'à présent et ko sala et ko fonctionner tout le cas tout le cas ko yeba est-ce que effectivement ko fonctionne ko fonctionnait mais to yawa to relaxer bino sou ko fonctionnait ah wa to na quatre hôtel déjà bomoni je suis avec évangéliste Vasco, mais avant tout d'abord, je dis un grand merci. Na sponsor, na biso o ya pesa biso pemanabo moyo, ya pesa biso succès, ya pesa biso élévation, ya ofele, to pesa la vraiment ta différenté et surtout yo santé qui toko boye. Matoni mingi na sponsor na biso Jésus-Christ Nazareth, il y a des sponsors, il y a chaîne o chez biso télévision. Un grand merci aussi na maman chez la Mwanda depuis États-Unis, na lolenge ya zui initiative ya kosunga bana bitike, yo na no osungi bana o s'il te plaît. Mais quand on a maman chez la moine dans le mbango pour être rentrée scolaire saison qui déjà dans la saison est rentrée scolaire que là si mais bana mususu na mazongi que là cité du ya makoki zongi sata mwana moko mibale que là si nzama okanisa yo ko bundela yo na makaba problème na yo. Merci na Nige Mosolo côté ya caméra. Je m'avais dire bonjour papa Vasco. Oui, bonjour papa Chic. Tu y as mieux les sous to quitter sur le terrain. Amen. Tout le cas koyeba est-ce que makambo tu ka rapé pa na yo ezali bongo yango toye pe na hôtel yango to tala que iloko ezali te yebisa biso na hôtel tout d'abord mkola lelo mais madame son la prière tala na bosa lo sambo nzamba lola nzambe na bolingo topesi yo merci papa malamu poete na bolingo la kisi likolo na biso osepelaki mokolo ya lelo toleka na kosala émission oyo na kati lesika oyo obengela kibiso po longola kibiso to sala lisusu masumu te yango to kumisi kombo na yo na boye ya bandeko to tike mission pe na maboko na yo ko banda na yo elongo pe ko sukisa no elongo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen amen. Lelo yo tomoni hôtel nini sai ko pesa ngona maboko ya nzambe to pe idée na yo ezani na kosana eloko ezaki na kala comme ça vie à battre mais tant on comme on lelo yo olingo sala ngoni. Ok, merci papa Chike na se ba image za wana tant tozo loba bote la ba na nzambe ba image ndenge tozo buka même cadena fungola na ngwe bunga donc to buka cadena na misu na bino bo filmer image wana fobola kisango batu puisque fongola kutu hotel wana pendant 6 ans lelo ndenge kangama ba mire koma poussière ba couleur ilangona no ya libande beba donc tozobuka kadena wana fungola kutu ebunga kale banaka teza wapi po kangami pendant 6 ans alors ndenge bana nzambe bamona nano ndenge koma poussière bambetu décasler banini donc ozo comprendre que tangu ondimeli Yesu Kristo Yesu alobi moto oyo alingi kolanda ye nenga lobi na mokanda na Ligue chapitre 9 verset 23 atunik motuna lobi nanya kolanda ngai moto sengeli alandanga ifami boya ye moko atika nyonso bongo alandanga hotel ezalaki moko yesika oyo bandaki kobakiselanga masumu oyo bandaki kosepelisa nzambe te donc ezalaki hotel ozomona puisque na mutu oyo azosala hotel po bato bakende kosala ekobo na mutu oyo azosala ekobo bango nyonso baosala lisumu moko po ete yende mutu azofavorize bato basala hotel lobake mutu oyo asali air mosusu flatter eza ba appartement ba salon ba kiti chambre
place oyo eki kosala ke non moto akoki auti voyage aye kovanda to oki mpe kofutela azovanda azolia wana asali yango na qualité te ke moto aya na ide te ke kaka moto aya kosala ekobo ozomona asali yango na ide ke non commerciale moto akoki koya mpe a futi mbongo comme vanda pe na appartement wana moto akouta voyage va na appartement donc soki moto aye kosala masumu na kati na ndenge na ye wana eza masumu na ye na nzambe mais oyo nga nasalaki oyo ezalaki pe na hotel nasalaki yango na marque ya bapartement te nasalaki yango na marque ya hotel po batu bakotaka na kati basalaka ekobo mpo nga nazwaka mbongo donc babiloko nyonso ebandaki kotumbola kanda ya nzambe omoni ntango babiloko nyonso esama etumbola kanda ya nzambe alors ntango nakutani na yesu kristo na kati ya koma nayebisa bandeko nyonso nakufaki baleksinga bengi balekisanga na mort yesu kristo avisite nga azongisinga na pema oyo na lukaki tamula ina zwaki te na se decidaki kotika nyonso kotika kaka kati te kotika kaka bonganga te bakisi te meme oyo nyonso bande ko sepelisa nzambe te tokolakisa bana na nzambe tina kati ya ba chambre bakomona tina kati ya ba côté club ezalaki et dépôt ya masanga ezalaki wana terrasse ezalaki wana nyonso wana na bomaki yango puisque na boyaki koleisa bana to mwasi to ngai moko koluka komibikisa na mbongo yekobo na mbongo ya masumu no na siniaki pena kotika nyonso donc soki na kozanga lipapa to bana bakobenga na bango na classe babenga na bango donc nazala na Yesu Kristo ndenge lobi na mokanda na Psaume chapitre 118 ba nzambe ba olimbisa biso totangi na Psaume chapitre 108 verset 8 Bible lobi na biso mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Malamu olukano o se réfugier et pas na Yesu Kristo ke o telikia na mokili to eloko moko mokili bikisayo ozomona puisque soko se confier pas na nzambe ata bapasi ata bisengo mais lifuta ya malamu eza na lola potomoni Lazare mozwi alukaki kozala na bozwi ebele mais suka nango asuka ki na lifelo Lazare oya nyokwa maki ya kolukata bilei liboso porte na azobwa kele bilei na bambwa suka nango andimaki ne komona pasi maza na nzambe yango mona zoloba na jeunesse na bandeko na biso oyo batikali na musala bakisi musala ya kache za na litomba mokote po nzamba lobi na biso na Marc chapitre 8 verset 35 mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa ngo mais oyo akobungisa ngo po na évangile pe po na Yesu Kristo ye wana kozwa ngo lisusu puisque combien de kachers otozalaka na bango omoni lelo papa chike soki nga na sambeli na sengi na nzambe nzamba tenga ker na komi kobanga meme koloba na batu makambo po soki bazoto sate nzamba zo frapper bango ozomona meme ndeko na biso moni na lumus ne mission wana nzamba nde kotindanga na ebisa bongo la motema loto yokana ki tosa le mission na ye na yo tokutana tokoma na hotel o ya kosaki na miso abana na nzambe kalekaki ya moni yango ezosala ozomona toujours moni mutu aza na kati ya misala ya molili toujours balingaka kobebisa réputation bato bandimeli Yesu Kristo na kati ya bomo ina bango puisque eza yete eza milimo mabe o ezo conduire ye ndezo tinda ina nzela nanga pona kobundisanga pe pona kolongola bana na nzambe oyo esi bandimaki Yesu Kristo na nzela na biso bazonga na masumu litomba nini okozwa tala même kosambela pamba prière alinge meme kosambela te donc bana na nzambe bayebake mutu ali kosambela Yesu Kristo te se kasambelaka nani tozelie ne mission lelo totikali komona epete nalobela ndeko na ngai moko ya kacher o tozalaka na ka grand féticheur ya makasi tokolobela pe nini na awa mwana na nga moko ya kacher o bat nyonso baebie
na masina awa puisque tout ça la mingi publicité ya batute tout ça la publicité ya Yesu Kristo mais na otanga komone ko bato nyonso bayebi quartier wana mwana suker na kutani na ye na lobi nzamba lobi na nga bongo na motema bakisi ya basereni oyo zo garder eza na litomba moko te puisque lisumu soko zobombango eza lokola nyama oyo avandi na kati ya lideso lobi ekolia yo ozomona aboyaki koyoka eumelaki te une semaine akufaki oye kozwa grand frère nanga muso grand quartier bato nyonso bayebi na monde te partout Chaka Zulu oyo bande koganga Chaka Ezulu ayaki moto bakisi tokobeta pe lisolo na ye tangu ya bakomba ndenge tobundaka ndenge nini elekaka na yebisaka ye tangu vie maladi na yebise na lobi ya bongola motema ndimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo landa nzela ya Nzambe aboyaka eumelaka te un mois kufaka donc nazoyoka mawana ndeko na biso lumuse afungoli pe chaîne ifale na leka na chaîne na ye nakende pe kosala émission na kati ya chaîne na ye donc soka kolanda émission oyo Nzambe ndaki koluka ye abongola motema na ye abima na vie ya nini ya masumu andima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye donc nazo lobela pe na bandeko nyonso batikali ya bakacher babongola mitema na bango bandimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bango po baleka na kobika papa sheke puisque lelo ndenge na vandaka boye natalaka mabe oyo na sala masumu oyo na sala ko bebisa ba vie ya bato ozo comprendre yango motangu na ndimeli Yesu Kristo tozalaki na kati ya mvutima tobe milimo wana e mvutaka bato aveglaka bato tala soko moni likambo moko na vie na yo ozo sala ya mabe mais yo zo mona ngweza normal yeba ki na milimo moko o ya mvuta yo mukolo o Yesu Kristo ako visito na bomo inaye na bomo inayo o yambi Yesu Kristo yeba ki mukolo wana okomona ke atuka Nzamba za bien nazalaki envoûté na milimo mabe puisque nga mukolo a délivrance na ngai nde place oyo na yaki koyeba penake Yesu azabia na kangama kine na mutambo pe na boumbo ya satana Yesu azabia alongolanga na boumbo yo nolanda na lancer message na bandeko nyonso abakachera bakisi tala ba o bazaki bakachera bakisi totanga bakombo na bango te mais bobo na bango na ba image ndenge nini bakomi mais tilelo balingi kobongwana te bazo salela kaka évangile ya l'église satanique okoyoko na kene église boye église on déjà na Nzambe po batu bolanda église wana tangu bokola d'église wana okoyoka aterme mibinoka na ba prison satanique suka nango ka ye moko akoya kolobake église wa bomoi na kenda ki ba pesa kinga ndembongo na kenda ko sala commerce ponga na commerçant na tombola ka église ozomona siko bana na Nzambe oyo yo o bazolanda ka yo kingani toyebake muto bakisi ya makasi akenda ki na église boye tolanda na église wana na Nzambe omemi bana Nzambe kuna bana Nzambe bake ko beba bake ko kanga ba vina bango ko bebisa ba vina bango e suka nango oleki olobike ba pesa kinga mbongo kuna ezalaki comex ozomona ke azosalela ba église satanique nyonso évangile ozomona po bato batonda na prison ya satana po diable ebisaki biso to sala évangile koleka ba évangile ya Nzambe to tondisa bato na kati ya prison satanique problème ezanini on a comprendre lelo diable alingi kokufa ye moko te donc on ba diable esengelo bana na Nzambe ba monde des ebele za vaste monde ya deuxième monde des alakate monde de ténèbres za vaste donc on ba diable donc milimo nyonso mabe ozomona donc azana posa bakufa bango moko te bakufa na milimo ebele oyebi ke bato ebele lelo bayebaka Lucifer ye wana Satan mais or que Lucifer aza ange neti ba ange nyonso ba cosmos de cosmos ba asimodo ndenge bali ndenge Lucifer pazali ozomona Satan aza matière oya mabenza mbasalaki omoni Satan aza matière ya mabe o Nzamba salaki c'est un esprit o Nzamba créaki ya mabe même esprit wana ndakota ki kati na Lucifer
pona kokotisa ye molimo ya orgueil atelemela nzambe. Même esprit wana pa kotaki na un tiers ya ba ange o batelemela ki nzambe babwakaki bango na mokili. Même esprit nda kota, même esprit wana ndazo utiliser ba ange wana mabe bandoki banini babanda kokota pe na bato baza normal baza bana nzambe nanu babebisa mite baleka na kobebisa. Donc même esprit wana nde utilizaka nga pendant tamulayi et pesinga ba 12 000 démons et komisinga pembeni ya Lucifer enfant chéri et komisinga na se ya mai représentant ya monde astral Afrique mba ya prison même molimo mais lelo nazali ne sengo po molimo na nzambe o ezali Saint-Esprit nde ekomi conduire vinanga. Papa Chiko komona ke to bebisi ba vie ya bato belé tangu ba eko tanga représentateur ya kolobela makambo tel pour toi na CG hotel voilà batenga représentant ya monde satellitaire na ya renseignement za moto zo ba information na mokili o memango na monde à ténèbres azozo mibeko azo memango na mokili pona ko détruire monde des missions ba pesa kinga omoni tozala ki okomona na kati ya quartier ba ebisi biso balobi papa Chikaza na osambela makasi mama na biso kombo mama Lidi osambela makasi donc muto kwa kosemba ta papa Chikata koza mabondela mama Lidi elo ni tokosa la papa Chiki okomona tokomi koluka mama Lidi erni ya sala ka ba prière na makasi po ete mo Kristo nyonso yoka esengeli kobondela na nzambe po nzambe na calendrier na biso kosenga na nzambe apesa yo calendrier ya oyo sambela kaye oyo lukaka pe bosola kanaye puisque nzambe sokotie moko o sambela kanayo chaque jour mozana moko oyo peno zala ka consacrer pona ko solola na nzambe alors soko meseni na wana ko sambela kaka nzambe chaque wana zo consacrer yeba ke ozu déjà rendez-vous na nzambe nzambe akobanda koya ko visiter yo ayebi ke boye mwana nanga ayaka kosenga nga direct matoi na nzambe kozala milayi pona koyoka libondeli nayo sikwelo koni tokosala toyebi mabondeli ya mama na biso Lidi azosala ezo détruire misala bandoki ya quartier surtout bandoki ya libota puisque bitumba na biso Yesu Kristo alobi na Matthieu chapitre 10 verset 36 bitumba na biso ya liboso zaka mabota na biso omoni eloko nini ekopase okomona tango abandi kosambela tokoki ko composer numéro moko ya marque no papa Chiki na kata monde à ténèbres to imiter numéro na yo pour tout téléphone tout sim yeba ke non euti na kata monde à ténèbres mais lokola nyonso ezali purifier na makila na Yesu Kristo yango moni me biso ba Kristo to sela yango bazobika mais outi na kata monde à ténèbres alors moto za na Jésus Christ ba koka ko imiter numéro na été tokoki ko benga mwasi na yo amoni pena numéro no ebimi pa na téléphone to bengi kaka panda azo sambela yango bana na nzambe yoka oza ko sambela omoni appel moko ekoti okati lo sambo to welisi rapide po yamba appel wana keba muta bengi wana zando kaza envoyer musu pa ko bengi wana envoyer te mais diable nda utiliser yo pour baby sa prière na yo pour tango bandi ya ko sambela oza connecté na Saint-Esprit nzamba zoyo kamaloba nazo ka bosenga na yo okomwa to kotindelo appel moka na kata prière wana ngri tango moni appel wana moni oyo appel ya mama nanga oyo appel ya papa nanga oyo appel ya mobali nanga oyo appel ya mwasi nanga soki na yambita mona nga na nazana na osala makambo mabe omona tango zo yambaka ka pa eloko alboso omona réseau kozala pasi omona komi allo voizo bi momona pe voine za ya Chiki mais la Chiki te allo lobi nini allo to bloqué déjà Saint-Esprit kozala sukati na été pour saboter on dimeli téléphone or que nzambe na biso alobi na biso na mokanda na Esaïe chapitre 42 verset 8 alobi azali nzambe ya zuwa alingaka te basangisa ye na banzambe mosusu to ya idole ok idolâtrie ça déjà peut même na kati ya téléphone eza idolâtrie ozomona tango okati bongo okati mbala moko nini
comment na connexion mbala moko na Saint-Esprit pando katiwana biso mbala moko to récupérer to kototio na kati ya calendrier ya monde à ténèbres to kombisko ko utiliser yo à partir ya nini ya téléphone yango bana na nzambe mutu abengi yo ava o ato bande ko sambela te ava o yamba téléphone loba au nom puissant de Jésus-Christ puisque monde à ténèbres eza ko bebisa ba via batebele pe na nzela téléphone so ka kondimi allo obakoka allo to bendio mbala moko to koti kombo na yo na liste ya calendrier ya nini ya monde à ténèbres yango bana na nzambe bozala prudent to kwa kolobela makambo belé na ya téléphone au moni net lelo monde a toko remarqué mutu nyonso akokoma na sujet ya aluka iPhone ezali Satan à personne. Nazo pesa yo eloko moko via batebele pe ya bana bele na iPhone on a émission mobimba to sala ngo hein. Oui, eza émission mobimba o toko sala pona kolobela sur ba téléphone signal liboso nazo pesa na iPhone balu sango na sima okomona yango batia caché moko eza marque ya pomme soko landi caché wana ya pomme ezali caché ya sirène o yaza na se ya mai sirène wana molimo na ye yango nde mutu et Lucifer a utilisé ki yango pona ko détruire Ève ozomona ei wana ya iPhone wana ozomona ei wana ezali lisu mobimba ya sirène wana oko remarquer bana basi mibali bakoti na kati ya iPhone wana komona ezali na ba option ebele ozokanga ba photo abilili na yo ezokende balamo na kati ya monde à ténèbres na prison ozomona donc batie caché ya basere na sima nango mona pomme wana eza molimo wa séduction mutu nyonso azosa la téléphone wana eloko aliboso vi na ye fo ezala séduire mutu na nzembo tosala sur téléphone te na lingi na lobela boye papa chikomoni Osée chapitre 4 verset 6 Bible lobi mon peuple est détruire manque de connaissance nzamba zolela ti lelo bibana nanga ba bebisa mina kozanga koyeba tango ozo somba téléphone mbongo sombi téléphone wana ya liboso kata 1/10 pesa na église ya mibale joie zala na vie ya prière zala na vie ya repentance zala na vie ya semence pa na nzambe makila na Yesu Kristo ata osimbelo kwa mabe yebake ekozala sanctifié par au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et loko ezaka sanctifié par au nom de Jésus-Christ. Et je loko yo teli motema kekobi kisayo. Wane komi idolâtrie ato sambela kanzambe fois sala nini atikayo. Bon, na yepte soko na motuna poto zonga so. Voilà, tozonga kamba la moko na motel lo lenge nini via bato bebi na hotel po kala mingi te bato ba otala ndenge to présenter hôtel en ndenge zali. Balbara TV za radio te. Donc on reçoit tout d'abord total dans hôtel ndenge zali et puis on va se retrouver pour tout décortiquer ba image et hôtel. nga yango nalobaki kosunga bato eske epo mokitali ebanda kokite bana banzambe ekeli dona kofungola ngo te po esala ekodo mpo naliaka mbongo ekodo wana naponi kotala fungola nango kote bunga bomona wa fungola ebunga place otya fungola toyebi te tokomi nde kobuka tozobuka kobuka pour place totya fungola toyebi kutu te donc eza nango ya kokanga alors bino moko ozwa na kati na ndenge ekoma donc lelo 6e année bana basali na nzambe bakita awa mpona kosambela 6e année ezofonctionne te bozomona kanga ekoma caro ezomona na kutu te caro ekoma couleur noire
carreau comme couleur noire, eza salité. On a la chambre, on chambre numéro 5, au Bandiawa, Papa Chic. Ah oui, Zalaki, salle de bain pour la urinoir, douche, des toilettes, place à pisser. Moni na Katiawa, Ndenge Zalaki. Donc, Ibana Nzambe Mazomona. Ozomona ke oyo ndeko wana ya Katier alobaki la publicité ya diable oyo azosala dans la chambre numéro 5 yango. Chambre numéro 5 yo bozomona nde place ebande kofungwa mate. Ki eye kofungwa mape? Hein? Oui, eza fulele. Yango bana Nzambe bazomona. Donc talaka degré comme la poussière. Ngana nda oto koto bukia eza porte nzela sima. Tout le monde a fait porte à Nzela Liboso, côté Avenue Sep. Donc, on a dit que côté la mingi na Nzela Sima. Na côté na la chambre na Vandi. Nous avons la chambre, et puis je dois la chambre nyos. Donc, attendez tous les actes, la porte pour tout yango musu to buka boye. Donc, pour elle qui sake ata passe attendre zale qui ko fonctionner sous sté. Zo la chambre yango. Pour la chambre numéro 3. Zo yango bien. Chambre numéro 3 yango. Ma chambre musu yango yo. Ozine ba chambre na 4. Faut ba chambre na 4. Ba chambre to longola kutu ba porte. Ya kota la porte yango là. C'est fermé porte yango. To buka na ba porte hein. Parce que image que ezonga ta mukolo moko te. Ata pia kata passe ata nzala donc ekoka ko fonctionner te. Awa bozomona awa ezalaki molili dans ce club. Dans ce club ezalaki awa. Ezalaki pena molili awa boye do bazo banda basala ba bêtise na kati awa komela obina nde place ezalaki place à club bozomona to ifasa ba image kote mosu ezalaki ya mabe. Puis awa ba dessinaka ba image bomo les arbres façamé la couleur ya pembe mais musu etikali ya bato ba dessina bato ni ba dessina ba sexe ya bato siko yango moye lokwa liboso na tindaki batia couleur ba effacer yango ozomona ka moi écrit ya banzeta mbila etikali likolo donc ndenge ba nzambe bomona fungola bino mobota na ko za deuxième porte ya direction ya sec. Osco direction outil na prince na biso place pe bossa la macadam ezoya koleka awa eza deuxième porte. Donc oyo eza deuxième porte. Donc deuxième porte bozomona oyo tozobima siko na nzela oyo bosa la presse et outi pe la direction ya prince so ba bengi sep. Donc deuxième porte ya sep yango yo. Siko tozote kola sa place terrasse ezalaki. On a pas Nzambe dans la carreau. Carreau c'est pas mal la poussière. Comme dans la salle aux carreau. Awa aux carreau. Ya moto c'est pas Nzambe. To presser loko na maboko na Nzambe. Mo ndenge koma awa za carreau ko fonctionner ndenge nini. Et ko fonctionner ndenge sengela kinde kwana go musaya. Po loko la tata na ye diable za mokosi ye pas za mokosi. Tala oh, vous avez les accords. Et pour d'avoir la mabelle, 6 ans, il faut pousser de votre couche. 6 ans, va combo la cate. Et là, comme côté, to cabine sur la maboko na Nzambe. Donc, dès qu'on peut tout chamer, ba metu ya mabende sombama, ba matériel ya d'examen nyonso et salama pour soutenir bana Nzambe pour baza faible, bana besoin traitement. Donc traitement ezala ofele to kapia mona maboko na Nzambe ndenge bezomona siko to bimi libanda awa nte ezala ki terrasse donc ezala ki na appartement wa mais kozomona ke ekundami na mabele awa nde posa ki terrasse to bande kozwa pe balabala
bakiti ebandaki kozala ntina balabala ezalaki te na ntango wana kutu bandaki kozwa entretien nango bandaki kosoigne yango bamai oyo bomona salito ezalaki te puiske sinalobaka yango na batémoin soki omoni na quartier nzela ebotaka kaka mai meme elanga meme na moi elekaka boyebaka esika wana eza déjà monde ya sorcellerie monde astral eza besprit baza wana puiske oki koremarke eloko ya liboso nzela mai elanga toza na elanga me nzela ezokauka te donc bato mabe baza awa ntango eloko mosala na nzambe kobanda awa mpo na ntina na hôpital tokoboma bamai oyo nyonso oyo ekozala te donc bakiti ebandaki kozala na balabala na pokwa na place oyo nde bato babandaki komela donc tokabi ndako oyo na maboko na nzambe bana na nzambe ndenge bozomona topesi yango na maboko na nzambe donc ndenge tosololi na bino oyo nyonso akolanda azali touché numéro na biso topesi eza na 081 43 30 475 numéro eza wana donc totabi ndako oyo na maboko na nzambe soutenir ekoma hôpital bato bazwa traitement ofele ni infra mpo na mbongo na yo moto abikisami na traitement nzambe akokota likambo na yo toza na posa couleur il faut etiama mpo na se eza nango na caro toaka na posa ya couleur etiama après couleur etiama bambetu toza na posa bambetu toza na posa ya bamousse mpo oyo ya kala wana etumba yango toza na posa bamousse toza na posa bamateriel ya baéchographie bamateriel ya baexamen bamicroscope nyonso wana toza na posa nango donc yo kosoutenir nzambe akozongisela ebele merci bana na nzambe tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo mpona baorphelin bazonga kelasi na kaye sac stylo ketch frais scolaire. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango enge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Voilà, mesdames, messieurs, bon côté la bongo, ba image ya hôtel. Yango wana ba TV za radio te, makambo ndo sa mania na kati kuna. Makambo so mabe ou tu peut être solo pendant témoignage ya évangéliste Vasco, bomoni hôtel yango wana. Mais papa Vasco. Ouais. Lelo hôtel wana place makamu bano le kala kati. Est-ce que vous dévoilez moi moké na moi lombango makamuni ande ko sala manakati wana. OK, merci. D'abord, eza l'hôtel nangate, eza l'hôtel mususu. Na kwa kolobela si hôtel nanga. Eza l'hôtel nangate, hôtel mususu, hôtel nyonso. Hôtel nyonso. Ezali centre ya besprit. Ozomona, puisque mutu nyonso azokota na hôtel, lelo ba via bato ebele bebi. Okomona mutu akoti na hôtel. Tango akoti na hôtel wana, super menaye esopani na kati ya dra wana. Yebaki soki kolo esika wana azokiltiste te, mais ba esprit o bayaka kokota na kati hôtel wana. Yeba bazwaka yango bakei ko multiplier yango bana na kati ya monde ya ténèbres. Tango bana wana bakomi ko réclamer yo awa na mokili okomona ozwa libala obotaka te olukaka musala ozwaka te ozaki na musala bien musala ekufa ba chance non nyonso ekenda c'est parce que spermatozoïde ezali chance ya kati ya bomo ya moto ezali makila ya moto ozomona même ba prudence aussi tolobela yango utango seli yango na hotel obwaki yebaki na bespro bazwaka yango sikoyo ngai na kati hotel wana lokolo ezalaki hotel oyo etongamaki esalamaki
tango na ali na kati ya mystique eloko nyonso ya diable eloko nyonso ya diable yebake ezalaka na condition ezalaka na conséquence nango. OK. Ozomona alors na kati hotel wana lokola nga nazalaki bapesaki nga 12000 démons esprit protecteur na doublir na nga basalelaki nga donc esika nyonso na bandai kozala biloko wana pe fezala omoni ata na ndako na nge bandai kozala ngo moni batumi banda ya na ndako na bomo même ba mire ezoloba ozomona alors na kati hotel na nga wana ebebisi ba vie ya bato ebele yango moni lelo Yesu atindinga na mokanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi na pongai nzambe de na zuyo na poni yo lokola lumière kende kofongola bana na nga miso ba oyo bazali na boumbu longola bango na boumbu ba o baza na ba prison bimisa bango na kati ya ba prison yaona ba moto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka na kati hotel nanga batiaki kalebasi mona kati kombo nango ezaki kengunjeri kengunjeri wana bato nyonso oyo bazokota na kati hotel wana ntango bazosangana mwasi na mobali ezobenda bango bachance nyonso ezokota na kati ya kalebasi wana ezobenda bango mabota ezobenda bango bozwi ezokota na kati ya kalebasi wana yango moni vie ya bato ebele lelo ezolela donc soki bato babebisa ba vie ya bato biso pe toza na kati yango nazoyebisa bana na nzambe nyonso ozali sœur ozali frère eza na ntina moko te ya kosala ekobo kanga motema na yo ndimela Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi nzamba akotia loboko po ete nzambe nde moto apamboli libala alobi mobali esengeli ya bala atika ndako bapara na ye ntango yo ozovivre na ekobo yoka basekret hotel makambo ebanda ekosalama yebake wana ezalaki epa na nga nde kalebasi wana ezalaki mais na chaque hotel ezali pe chambre ya centre ya besprit nyonso donc esika o masumu yali yebake masumu nde mutebenda kamilimo mabe yango moni mutu musu akozala attaquer à partir ya masumu oyo zali kosala masumu wana nde ezoko benda milimo mabe yango lelo banda Yesu Kristo abendanga eloko liboso na kanga keza hotel puisque ezalaki centre masumu mais lelo esukwami na makila na Yesu Kristo po Bible lobi na biso soki moto oyo andimeli Yesu Kristo akomi moto asika makambo nyonso akalesili Yesu Kristo abikisaka ndambo te ndenga abikisanga ndenge pe ashanza bomoi nanga ndenge pe ashanza biloko nyonso yanga asukola yango apetola yango yango moni lelo na kabi hotel wana na maboko ya nzambe ekangami panda 6 mois ezoluka kaka mo Kristo moko oya kotutisama esika wana ekoma hôpital pona kosunga bato lokolo ezalaki esika kobebisa bato lelo ekoma hôpital pona kobikisa bato puisque tango yo soutenir na matériel na yo nesika wana o soutenir na bakisi na yo nesika wana okanisi pe baminganga bazosala esika wana ponga na kabi yango epa na nzambe nalobaki nzambe etraité bato fele lelo bato baza kokufa suite ba traitement bien zate mbongo okende hôpital ezate akomi komela bimela mela mais hôpital wana moto aye traitement ofele traitement salami ofele pona matériel na yo osombi na hotel wana pona bakisi na yo opesi don hotel wana pona offrande na yo okanisi chaque mois ba mingango ba osala wana po bafutama pongai na an intérêt nango lisusu te na pesa yango déjà na maboko nzambe yo mo Kristo tutami ta l'hôtel wana ndenge ozomona na ba image soutenir ebikisa bato na place ke ndenge ezalaki kobebisa bato lelo Yesu Kristo abengi nga makambo nyonso ya kala esili ya sike bandi ndenge alobi na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 hôtel wana pe komi ya sika yo soutenir yango po ebikisa bato. Voilà, numéro de téléphone ezali nini na moto nyonso alinga soutenir eza idée moko malamu mingi ya ko soutenir kokaba esika boye bokanga yango mikolebele kasi ondimi ekoma hôpital po esunga peuple de Dieu yango moto nyonso abonne so ba ida boye sengi to soutenir yango numéro de téléphone ezali nini numéro de téléphone est 081 43
30 475 081 43 30 475. Olingi pe kolanda biso obeti DVM Daniel TV eza pe chaîne na biso ya YouTube osabone wana nzamba pambola bana na enyoso o balandi émission oyo bana baka difficile Yesu Christo a traité baka difficile na bango na kombo na Yesu Christo soki Yesu Christo azongite tokutani na émission koya amen. Voilà, mandeko babolingo tokutani mbala sima kane papa Vasco tikoloba soki Seigneur Jésus Christ azongite tokutana pour l'émission sika. Bye bye. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango enge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.